Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. No image, Banza Samba ya Congo, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image, Edino, image. Edino photo image à Paris. Edino photo image à Paris. Mon général. Bien mon général. Ngaina zo moi minute mukekaka. Oui. Ngaina solo na par rapport ya toyoka ke Kora Rossi bakunda lelo. Est-ce que c'est vrai ou faux? Allô mon général. Oui, allô. Oui, balanda panda sangwa Congo balanda yawa. Balinga ba éclairci par rapport à l'iwa ya Rossi Mukendi que toyoka bakunda lelo mais tozomona rien pour l'instant. Mais ndenge biso tout toyoka que bakobilité bango bakopesa na famille bakolela tuti na cadre familial tozala makambo ebele ezoleka wana biso tout tozolanda toza na Kinshasa te moye toconfirme makambo ezoleka na Kinshasa eza te mais le problème c'est que gouvernement wana oyo ekomaki Rossi eza gouvernement bokotila yango confiance te eke bakosaka na bango basalaka n'importe quoi bongo liwa ya Rossi nde kobangisa bango bangisa bango te baosala mpona bastratégie na bango baumela na pouvoir bazomona neti ebembe ya Rossi ekocreye dega moko boye na mboka na bango donc ya kwana ozomona bazomema yango kaka na distraction distraction me bazoyeba te ke bazali kofaire souffrir mitema ya bato mitema ya bafamille bakolo motu oyo akufi ozokomprendre. Oui papa. Tant que Corwana Sali na hôpital, est-ce que vous êtes sûr que ceux qui les ont condamnés aussi, Corné dans la carte cercueil? Non, bazana ba morgue na bango bana ba chambre froide na bango ba cause na pe ba tiango na chambre froide moko evandi na ngo mais le problème c'est que les adultes il y a biso ba africain pour ridiculiser mututi na niveau wana omoni akufi liwa ya ye moko te eza liwa mpona cause ya république donc wana omoni ezosala biso pasi moko donc ozomona bato moko boye bazose prétendre ke bazodirige bato mais bazosala libomoto te ocomprendre eza mawa mingi mpona biso baafricain na niveau tokomi nango on a plus de respect aux morts on ne respecte plus rien donc tokomi na monde moko boye toyeba te soki fait du monde au Bandela Congo parce que les Congolais ne respectent plus rien. Mais ceux qui sont au pouvoir aussi, qui pas, ils respectent les bateaux, ils dirigent par moté, donc monde à l'envers quoi. Donc ils sont vraiment pratiquement des bonamai. Pour que ce qu'on le batte, national le batte tout le monde a et logo boyo qui a le batte soudé, n'a pas monté la rana parce que nous sommes impuissants, nous sommes incapables de dégager batouana na pouvoir tout ça peuple moko tout ça droit la palestinien malgré bazana bango na mitokité mais ils se battent pour leur pays ba linga ba ku pour na mboka na bango mais biso tout ça ba critique au finana donc c'est pour cela na vandi na komotala na kopilo kola mutu nyonso na zotala kaka zotala kaka pour la ba intérêt donc ozomona ba tumso bazokomisa batu babosani na Kasai na minute oyo nzale koti bato bazokokufa omona bato moko boye bazorange bafoule bato moko boye bazokosala badiscours ya kodistraire peuple donc eza maatro mpona biso bacongolais. Mon général Babé Masombo okomi lokola combattant nyonso simple combattant bayebi ke bino nde bozobundela combat bino nde botia ete force na bino nde la moussa peuple congolais. Alors mon général Babé Masombo ngo tika combat otala ngo kana miso boye est-ce que okoka penza? Non, koltala na miso boye lingi koloba je ne plus n'a rien à dire. Omoni na zesuna likamba koloba te nasina loba non nasina loba nyonso mais peuple zaka na posa na yo bien moté bien non mais omoni mon frère na minute to ko mko kende eza sous minute te ke ya koloba sous minute ko minute ya action bukamati bobundi na batuana parce que les politiques
Kanamba Joseph Kabila n'a pas de position à Mokende. Et puis, nous avons une opposition, il y a même marque Mobutu Sala qui prendait ça dans le pouvoir, plus de 16 ans, ceux qui 20 ans, il y a Kabila Père, dans les politiques Kanambe, 50 ans, il y a opposition à Lukuta, il y a Masson. Vous comprenez? Même genre d'opposition, il y a moins de distraire le peuple congolais, le même discours, la même distraction. Mais par contre, derrière tout ça, ma famille n'a pas bien, c'est le peuple congolais qui souffre. Et malheureusement, ma fanatique n'a pas ils sont pauvres, ils parlent la même chose, mais ils vont continuer à souffrir caca. Ils ne vont comprendre rien. Et c'est pour cela moi je me suis dit, avant de parce que je n'ai pas encore trouvé une solution qui a coupé le peuple congolais. Parce que la minute où je me pose des questions, comment nous devons protéger le peuple congolais? De quelle façon on peut protéger le peuple congolais? Parce que nous aussi, nous protéger le peuple congolais. Protéger le peuple congolais, comment devant il y a un agresseur qui la face d'un peuple mindou qui sont incapable de protéger le peuple congolais. On n'a rien à faire. Mais le peuple aussi, et ça peuple européen, et ça mou. Pour cotiser, au moins en face d'un biseau, nous avons un gouvernement moko, et ça c'est sanguinaire. Rien à prendre du peuple congolais. Alors il faut que le peuple congolais comprendre qu'en face d'un biseau, nous avons un assassin. Il faut que le peuple comme assassin. Il faut un peu la mango. Ce qui peuple comme un assassin, donc on peut pas finir des actes. Vous comprenez ce que je veux dire? Nazo papa. Voilà. C'est ça, maman, parce que c'est trop. Dans la moine, faire traîner ses corps, des corps, donc il y a mon tout. Et comme on fait dans ma ligne, ceux qui va condamner éviter. Les familles, au moins les familles, ils ont un puissant, va déclarer fort là-bas. Au moins les problèmes, les alliés. Si. La famille est impuissante, on va déclarer et l'eau, corps et à moi dans la bango, parce qu'en face de la bango, partout, il y a malade. Si. C'est ça le grand problème. Merci, mon général Babé Masombo. Vraiment, tout le monde qui a éclairci par rapport à l'Iwa et à Ndekoro aussi. 4 mois, ça fait 4 mois déjà. Tout le monde qui est là, condamné. Nandenge yo solo na biso to moni ke e kundami nango leloti. Donc to zela pe ba information mususu. Toza na ba correspondant na Kinshasa, toza na ba tutu ba pesa kamiso ba information. Réellement, pour rebimi ou bien ba si ba kundu ba kundite, vraiment ba tuna biso ba na Kinshasa, ils nous donnent de vraies informations. To komeka ko pesa na peuple oyo ya mitili ba na internet. Si. Tant que biso to bandine parce qu'on ne peut pas passer na et pas na bino poto ba lukuta. Parce que la minute où nous avons le Congo, nous avons entre Mabé et Malam. Nous avons pouvoir de Mabé, nous avons donc nous avons beaucoup de informations et pas à peuple ça Malam. Donc nous avons changer caractère Wanate et ça Malam. Si. Nous avons toujours des choses qui sont vraiment vraies. Ouais. Oui, merci. Elle n'a rien, si. Merci papa. Nalingaki to seulement muke aussi likambo ya ndeko na biso oyo Francis Kalombo. Par rapport à ndenga sali d'émission na ndenge to mona ki na ba Moïse Katumbi mais lelo ayeko ko sala déclaration que asa suna PPRD. Donc pendant tout ce temps là avant na poto wazaka ni ma ba PPRD akosa kana bato. Mais na lobi hein. Mais biso to loba nyonso wana ki baya ko diviser combat. Baya ko diviser combat parce que nga na regretter kaka eloko mo nga na regretter mingi ezaka bande ko nga oyo ya congolais basangashaki na mouvement wana ya ba Moïse Katumbi tout ça parce que lelo combat na bango ikei na Rwanda comme biso tozo loba ke batwana tololaki na diable tokandaki na diable bazali bandoki ndoki yango sana kindoki te ata bakena ba prière rebelle balobi kindoki
parce que bango bazalaki déjà na mukuna. Et puis en plus de cela, Rwanda nde baza koalimenter politique kanambe. Bayebi mokili mobimba monde entier. Les Rwandais ont fait un grand complot contre le peuple congolais. Babomi biso ebele. Mais lobby Francis Kalombo na Moïse Katumbi batikala jamais qu'on reconnaître que na Congo massacre salama. Les 13 années que Francis Kalombo na Moïse Katumbi baketika bafleur na pour na reconnaître génocide ya ba Rwandais ko bazoboma biso. Mais ya biso batikala ko lobalika momoko te. C'est pour vous dire que ils ont complot contre le peuple congolais. Dans le bas il y a plusieurs fois que Moïse Katumbi verra pareil comme il politique canam. Le lot de Sukiwan. Na yebi ke baluka ba bomanga, ba bomanga il pour la vérité. Le lot de Sukiwan, Moïse Katumbi, il est parti voir leur mentor, chef Nabango, Paul Kagame, ou le peuple congolais, mais il politique canam. Comme il lobby la pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Ce que le lot nani Paul Kagame a dit déploiement ba congolais na centre a kotinda ba soda ba bomie parce que mon PC va la vous la président de la République a que senga Paul Kagame pour aza la président Congo que faut que la Paul Kagame pourquoi a faut kamela qui peuple té a sengi pardon na peuple congolais oyo basala ki mabe yena politique kana jusque là batikala boloba elo côté na répétaka yango depuis Moïse Katumbi na Francis Kalombo baya na opposition soi-disant oyo Félix Tshisekedi andimaka bango baya bavanda na bango basokola bango bakoma bato malamu. C'est pour cela na lobaka toujours que complot oyo basalela peuple congolais eza molai okolo oyo peuple congolais ekoka kocomprendre olinga kodegager bapoliticien ya lokuta wana nyonso pembeni na ye. Ocomprendre na comprendre papa, merci vraiment mingi ya kozwa yango wana nalingaki na bakisa eloko moko ya motuya oui oyeba ke Francis Kalombo, Moïse Katumbi, Kamitatu, na gaso babengi Denis Sanga. Batu wana nyonso bazali ya peuple congolais te. Y compris ba opposant na biso pe ya lukuta oyo ya système. Bazali na peuple congolais te. C'est le moment le peuple congolais de se prendre en charge, de se protéger eux-mêmes. Baye baki bazana protection ya biso batutolo bagati nangai nazolo banao natana kati ya peuple nazo sangoma contre le peuple congolais ukasate batutu bazolo lekawana misabili kolo bazo yamba bango na bazo sala ba foule baza pour le peuple congolais non bazana kati ya système boye baki système oyo c'est kota c'est depuis la colonisation système etikala il faut peuple congolais aye ba komilo kola na système pour aye ba komilo kola na système il faut azongela bukoko na biso tozonga spirituellement batu mwindu parce que tozaka so batu mwindu te tokoma batu mwindu ya poso mais spirituellement tokoma na biso mindele donc nous devons respecter nos coutumes nos cultures et nos ancêtres makamuna biso tobanda kosala ya bukoko na biso yango nde kolibere biso ngai nazoyebisa o c'est le seul moyen oyo tokolongwa na occupation yango wana na ngai nayebisa yo na miniti oyo ndeko na ngai edino image bapambola yo ndenge obengi nga napesi mwa mate ya moke na peuple congolais oyo na mate ya koyoka ayoka sisi oza pela motema kobomba abomba. Merci mon général Babé Masombo vraiment na sepeli mingi na ndenge na jio na mikwa panda sangwa Congo balion de la presse pe bapesi mbo te place ozali vraiment mingi ya kolobeza te nazo pesa ka information na bande konoso o balanda biso na moma o. Merci papa. Ingeta. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a api. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te.
Malgré Global PM Express. On biso toujours artiste oyo tulingaka toujours bato bazana ba idée solo kola Patrick Maloven. À aire d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc pas Patrick Maloven ni rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo ya biso moko RDC lo makasi.